En plus, dans mon abonnement, on va venir payer les besoins cercle bazoli. Ça m'a coupé ta vie d'office. Batika kolela ye. Yo mutu ke no fana pota pe kota cercle tika kolela ye. Diane da yaki elle a créé rando na Fifi. Il faut faire Fifi à niveau d'été. Fifi à cause ça va rando la salité parce que Fifi a comment ma kamnaï. Vous allez temps passé. Tika maloba oyo zo loba wana tika. Ebe ba mutu ga ochola ngoti. Wa ça ba sentiment pour la wana te. Nzamba lingaka bongo. On a laissé nous bien. Diane supportera mi bal akokako. Donc aboya ka mobali te. Ate mbala muninga obana ye. Bana ba voyage na Diane te na voyage mo balela. Damn son. Diane soka lingo bala muninga te. Diane akopanza muna kisongi songi. Mais to bateka so mutakufi to no kake na bolam te. Nzamba pesa. Au choc wana na moni de tozala ngoti. Au choc de la choc à Est-ce que bon on a topé qui se nakata théâtre ça makasi. Ah bon? On a makasi etika. On a makasi. Na biso ya makasi telema penza. Na théâtre, nzamba za les épouses. OK. Oh, Damn son. tu oyaka kuti na théâtre ozalaka tala muke biso saki ba muke mais muke ozaki nango. Na comprendre ka via via, pas moni via bassin qui toka mi ah, ngape na koma lokola ye. Via makumine na kutonda, na makoko mbaza kamunde. Ngaza problème na. Ozi ba kimi so ba ndembo zo ba ke komitala. Oko kana vi. Ba ozangisa ba batimi. Pour l'instant na zoni kana na ba ko ba susté parce que l'histoire na derrière ba réseaux sociaux ba ndimino so ba yebike. À partir de témoignage on a salaka. Ba clip mo bi salaki na nyo na mona ndenge na bango bino. C'était une bagarre toujours na ba zondi qui ko na ba tournage te donc voilà. Donc la vérité loba est choquant et ça là que ba invitable choqué te zande ki motema mabe. No balinga ki ngana zala boyete le na koma boyete ta musika na fula ki boyete dona bima bien boyete ta musika la ka lokola mona mwasi ndenge alata. No balinga ki c'est une bagarre azala rare ba catch ba fashion. Oui, c'est bien bon, mais azala ka toujours na vie wana oyo azala ki nango. Mais tellement que moi je suis l'enfant de Dieu. Ça va ça wana pona ngai, na ba pena zala pona nga. Bamabe oyo ngana uti kosala na vie na ngai pendant ce combien des années. Mais nzamba sali grâce à pesinga ngolu ya kolongo na kibondo tonga na zala ki nango. Alors bandeko yanga basepeli nango. Mais bango basepeli est-ce que tokoloba ki wana toko confirmer ba propos que ba théâtre ba comment ba lesbienne parce que bango tout. Tozala ka presque été mais tozala ba misuba ya ba lesbienne bazali. Nga ba ex nga ba ko le la télévision ko finga ko ba n'importe quoi. Yo soma nga mdaliki na télévision. Oh ata kota journaliste o mutka normal ça. Aleki na TV finga ah ex ça 7e lieu wana. Ndena mona moko aloba ki non il fallait que témoigner na église na place que témoigner na TV. Mutu po bongo ça mutu va changer. Nga na artiste. Na star. Fona le na télévision. Mabe oyo nga na sala ki mutu na yoka yango. Boso na saka ona ki koso bena wese bisika bango balingaki de bato nga bateke c'est un bagarre bongwani les deux balinga mususu balinga ba changer te. Alors ngai mutu na bika na tiki na nga vie de lesbienne ya ko mona bolumba basi. Yo ko balanga ke nona ke no bango na ki koso. Bena ko bana kata chambre na ngai. Itala siko sans zonding. Tane na zotaka ta bomona ki mafuta na nza. Yesu! Alléluia! Azambe. Yanga na embaka asala kama kamwelekela kabato. Zamba makabwa minene o Yesu yo. Tala papa, zamba za malamu. Finalement na kisi njo abobomisi hein parce que ya wanga na makasi ya koma na idée même si okuta na nzela bobunda. Abi ko tanga na ibakata batu. Ngonga na yego beta mokolo nini papa. Mais est-ce que il y a vraiment un groupe mo ya batu oyo bazalaka sondeti bebani na moko ba benga so binote. Isana écrit moko. Écrit wana. Tala lamba théâtre. Écrit ma B. Là na pesa ranos kuma boko nzambe. Diana Makila ala ser moko na tikala ko na raki na yeke problème na yete. Mais malgré tout balobi ke mutu akufa baka toujours la moko na ye donc une fille bien. Mais babi mutu zango a des fautes. Donc fille de caractère. Donc fille moko bien. Donc moli mone pe manakimia. Diana ba finae ba chaka e bouton. Te monta ba zonga na scène déjà ba choc on se vendre qui déjà. Le temps ba zonga na scène, c'est comme ça on ba yeba non. Ah moto yo. Ba choc e beti magage to zonga pour que la minta OK. On y ba tango ba yeba bando.
Bandeko Balandi KM TV. Big dédicace à maman Françoise Vita. Maman Françoise Vita aux États-Unis. Big Maman dédicace. Françoise Vita. Maman Françoise Vita. Oui. Journaliste à RTNC. Comment Maman va aux Françoise États-Unis. Vita. Oui. Maman Françoise Vita. En tout cas, mbote na ebele. Mon condi promotrice il y a chaîne KM Télévision. Merci beaucoup maman Françoise. Nous sommes là pour la émission qui est là. On a fait Sibino Mbote. Bisons Bolanda Biso na Afrique na Katsa Mikila Poto. Na Congo Kinshasa, na Congo Brazzaville, Eskabalinganga trop, Mbote na bino Afrique du Sud, Belgique, France, partout Mbote. Eza ya bino Alexis Wechi na émission Face à Wechi. Face à Wechi, lelo ye kolukela bino mama 7e bagarre. Mama 7e bagarre obolingaka mingi, obotinelanga ba message que non lukela biso ye to solola na ye en tout cas pour alobaka bien to lingake mingi. Na sali bokasi bangai par rapport à mosala nanga na luki et pe na zuye malgré na kuti en plein boulot. Mais nous avons soumis tous les jours sur la ndambu, tous sur la carrière, tous sur la nengeni musane kokenda, tous sur la actualité actuelle. Il y a des gens qui sont paix à son âme, des gens qui makila. Nainde toko sur la makambo nyoso wana. Mbote maman 7e bagarre. Mbote wechi. Boni makambo kokenda bien. Oui, na Hollande ça met toujours ça. Mais excuse-moi. Tout le temps si comme na yo théâtre est-ce que vous avez un groupe pour travailler, est-ce que vous avez un groupe na yo, est-ce que vous avez une chaîne mozoleka, est-ce que vous préparez comme ça la chaîne YouTube peut-être au monde baninga tout comment la chaîne YouTube hein? Merci pour la parole Wechi. Dans la chaîne na YouTube. OK. Ça 7e bagarre TB TV. OK. Donc chaîne na ngwana biloko na ngeleka. 7e bagarre TB TV. Ba fan ya Maman 7. En tout cas, bokenda kuna na 7e bagarre TV bino bolingaka ye bokenda ko s'abonner bo mona mameto. Merci beaucoup Wechi. Eloko na nga loba biloko na tourner ezaka biloko ya nga ya chaîne na nga na kota na chaîne na nga. OK. Pour l'instant nga nazoleka na ba groupe ba société parce que j'espère na les réseaux sociaux ba ndeko nyonso bayebi ke bon à partir ya témoignage nga na salaka ba click mo be ka salaki réunion na bango na ndenge na bango ke non. 7e bagarre toujours na ba donc voilà. Pour l'instant, donc la vérité loba est choquant et ça là que ba invitation choqué tes années qui monté mamabe no balinga ki ngana zala boité le na koma boité ta musina kanga fula ki tuko boité dona bima bien boité ta musina la lokola mona mwasi ndenga lata ki na mi masakité donc comprendre no balinga ki 7e bagarre azala rara ba catch ba fashion oui c'est bien bon. Mais Azalaka toujours na vie wana oyo Azalaki nango mais tellement que moi je suis l'enfant de Dieu ça baza wana pona ngai nga ba pena Azalaka pona nga na lobaka bongo pona nini parce que bamabe oyo nga na uti ko sa na vie na ngai pendant combien des années mais nzamba sali grâce à pesinga ngolu ya kolongo na kibondo nga na Azalaki nango alors bandeko yanga basepeli nango te clique car bandeko nyonso te bandeko kako basepelaki nango te balobi ba n'importe quoi na bango sérieux baloba que non tosali réunion na biso tozwaka lisusu te esili mais tellement que naza nanga mona nzambe nyonso ozokende nango bien. Mais pourquoi yo lobi eloko malamu eloko moko oyo bato basepeli nango en tout cas je pense que vous avez un message pour nous en tout cas courage maman eloko malamu mais bango basepeli te est-ce que tokoloba eke wana tokoconfirme bapropos ke bato ya théâtre bakoma balesbienne presque bango to tozalaka presque te mais tozala bamisu baye balesbienne bazali nga kota ba ex nanga bakomoleka na télévision kofinga yango baba n'importe quoi yo somonga moto aleki na télévision oyo ata kota journaliste oyo motu kaka normal asala théâtre aleki na te bafinga ex a 7e ye wana nde namona ye moko alobaki ke non ifallait ke otémoigner na église na place ke otémoigner na tv motu mpo bongolisa motu po achange nga naza artiste naza star fo naleka na télévision mabe oyo nga nasalaki moto wana yoka yango oso nasaki yango na kikoso be na wese bisika bango balingaki nde bato bango bateke 7e bagarre bongwani le de baninga mosusu baninga bachange te bref ane bamama ya bazobenga nga parci par là bazoyebisanga ke mama en tout cas tala bonga na biso boye abeyeba likolo na yo ozomona alors ngai kisiko témoignage abongo nanga na kobomba yango na wese mutu kuta azokoboma bato ntongo midi pokwa atiki yango akomi kosalela nzambe akomi pasteur mais aleki devant la télé po alobake non ndenge naza boye natiki koboma bato allez biso bato beteli maboko nzambe azwa lokumu amen amen vous trouvez ça normal alors ngai mutu nabike natiki na ngai vie lesbienne ya komona bolumu ya basi yo kobalangaki non nakende lobango na kikoso benake lobango na kata chambre na ngai mutu alobaki yango aza malade
nga bato bona kolanda te ozoloba makambo ozo réfléchir te yango nga na linga fo oloba likambo faut réfléchir nayebisaka mutu so ozomomona likambo ozobimisa monoko omoni journaliste ayambi yo ntango apose question na ye avant répondre tourna langue no cette fois oyebaki no lilobo na likambo na kobimisa ekoleze ngai ekoleze mutu wana ekoloba na mutu mabe yo kobimisa likambo par sentiment po bamona ke no yo nde mutu olobi en tout cas désolé pour vous. Ah, merci beaucoup, maman. En tout cas, on a déjà eu parmi les félicitations. Merci. C'est une bonne chose en tout cas. Alors, tout le bas, Makambo, qui est collé comme Nicolo, justement, et l'autre, tout le bas, qui est bien à cause de sous-souté, n'a pas besoin de voilà. Yo zabia yo za kitoko na beba kitala siko tout sans nzonzi tane na zotaka tapo mona mafuta na nzambe Yesu haleluya azambe yanga na embaka asala kama kamwelekela kabato zamba makambwa minene o Yesu yo tala papa nzamba za malamu ngana koma sona vandi boy na komotala bonga bite banda kalo sina saki makambo yo anga nzambe alimisaka toujours on a sengaka toujours bolimbisi mawana ezala toujours likolo nanga donc na likolo bandeko batika malgré ba musu un jour bakotika na bango eza tante ngata baba no pekisanga na lingaki te tant na yeko tika komta pekisinga te nzambe moko lobilanga stop toi arrête toi là dit finalement na kisi njo abobomisi parce que ya wanga na makasi ya koma na idée même so bokuta na nzela bobunda abiko tanga na ibakata batu ngonga na yeko beta mokolo nini papa oh page ya fine combination eko ngana ta ngoma mudu te ngana bi Yesu nsemba mari misamba yemba ngonga na ngeko beta mokolo nini papa ngana lobi na ngai ngonga na bango beta mokolo nini yanga isebeti donc nazana rankina muté problème na muté ngana leka télévision na tanga na ngoma muté ndenga mabete ngana zomona bazo finga nga bazo ba n'importe quoi sur ngai nazana ba tous les liens donc oyo mema na bitala ngana répondre te ndenge ni oyo muto zo finga nga boy ba bêtise biso dikaka ba masse to éditeur ba éducatrice ya masse tango yo zo leka na télévision ko finga muto ko ba bêtise sérieux donc rien à voir. Merci beaucoup, Toro Kenda Malamu, Toro Kenda Lantema sûrement. Alors, justement, Yotukoloba, que Yosa bien, malgré Banzonzing, te barobé ngayote, mais Yosa bien, aujourd'hui va bien. Mais Tolandi. T'as Fredingoma, les coutumiers en direct des États-Unis. Mais Tolandi, actualité, par rapport à l'actualité, Balbine, qu'on a vu ce Diana Makila, soit Koufi. Et ça parce que bah souci pe comme qui mingi na bino bande qu'on a théâtre ya liboso bonne ko bande ko suko benga na banzonzing tende basalika yo click wana ko loba na sala ki babenga kiso banzonzing te mobali oya ye bande ko so charge na ye na mwana ye baki basali ki soni mobali na boye ba pasi ba régler wana makanisi wana ne ko besi attention et puis on aime te memi na ba AVC mais est-ce que ils allera vraiment na groupe mo ya batu oyo bazalaka sondeti obeba na moko ba benga so binote ezana ekiri moko ekiri wana tala namu da théâtre ekiri mabe soki batioka na kati ya liste batu te batu mabe mais bino botiaka batu kaka na baliste kaka oyo tozoya lisusu te oyo tobenga lisusu te oyo mikolo tomona komi na succès fo tosilisa ye mutu asisaka moto ya nzambe nga basepela te ntango Kevin Sidney azwakinga mwana delape ntango azwinga na banda kotourne na comprendre ntango abeti ya 10 filme naotala bacommentaire ya bafanatike na ngai ya population bazolobakisa te bakakenda bi Kevin ezwila biso 7e en tout cas félicitations mosala kitoko bazotala mpo babi ke no oyo naza combattante abundaka atravara kitoko babi te aleta bamoni boye baprofite balobi Kevin soko ozwi ye biso tokoya lisusu te tellement mwana bato azali mwana moke osako boye nga na otenir ye rigueur te siko bon bazala banani oyo so balobi babengaka bino te vraiment baka banani nzambe kaka nga napesaka nyonso na maboko ya nzambe diana makila aza ser moko na tikala kozala na ranki na ye te problème na ye te mais malgré tout balobi ke motu soki akufi balobaka toujours bolamo mpo na ye donc une fille bien mais babi moto azangi mpe badefo te donc azali mpe fille de caractère quoi donc fille moko bien donc molimo ne pema na kimia diana bafina ye batiaka ye bouton te omoi ta bazongisaki ye na scène déjà bachoc wana esi evandaki ye déjà
le temps bazongisi na scène c'est comme ça on bayeba non ah moto bachoke ebeti makasi tozongisi mpo kala mingi taokenda ondie bato yango bayeba bandoki en plus naomona bango mpe bafani mpele boza serke bazolela nzambe kobeta bino filme batika kolela ye yo moto kena ofana kota serke tika kolela ye tika olingaki ye te tika tika maloba oyo ozoloba wana tika ebemba motu koya kotshola yango te koya kosala basentiment epola wana te nzambe alingaka bongo te soki oyoboza vraiment na nzambe solo okobona kosala babétise mosusu kaka motu wana ozolela na coin ya nani comment dirais-je ya ki ya nani basirika ya cercueil ya nani ya Diana ye wana kasi nyanga su voice ni su tabenga kanga bachaki mail libre azoloba mengana to tozaka jamais na problème ngana ye ko bande tu lobi nane na banda théâtre nane ya na théâtre na tika uzana problème na eti tina nenda comme maman mais du coup bona mona kino ye azo kuisa batu musu azo bakisa ale ba yo sala film o ba sala na suka ya bandi ko loba lisusu mengane problème te mutongo nani tanga so tanga kombo na ya ka kutina théâtre ozalaka tala mukie biso saki ba mukie mais mukie ozaki nango na comprendre ka vie ya vie après moni vie ya bassin qui toka bi ngape na koma lokola ye vie ya makomine makolo tonda ya makolo kwa mbanzaka mundele nga sa problème na ozi bakibi soki bandembo ozobaki komi tala okokaa na vie okozangisaka bato bakimia ngai kimia ngana bokozangisaka bato bakimia bozangisaka bato wana ngai na mwana nzambe bokozangisaka kimia te mpo okozangisaka kimia te je suis l'enfant de Dieu wana nani mama setemokotika bafanatique na wabongo na suspense nani akosala bafanatique na ngai bomoni ntango babanda kobimisa bebi botalaka mosapi na ngai ndenge ezokende bomoni oyo azalaki na mopanzi oyo wana bomoni oyo wana abanda oloba bilobaloba ne oyo wana ye na oyo wana mosusu afandaki kote kuna bato te merci beaucoup mais est-ce que c'est vrai que basala ki songi vraiment ya solo to ezaka eloko bango bambela bango est-ce que basala bina ki songi ya solo na mambo ya libala ya Diana na mobile na ye là je ne sais pas là nazo son vérité nga na zaka clair kosala ki songi na makambo ya mobile ya Diana en tout cas wana nga na yebeli kote mais soki basala ki yango ezaka kapasi mingi nga naza na mutu moko balingaka bala ngai mutu wana babeta ye bor kaka balinga na nga théâtre bango mpe bayebi mpe histoire babeta ye bor babike mwa mwasi ndongo otikilaka mbongo kuna soki septième aza te kasi mwasi a septième soki oyebi te owe je te dis vrai esalaka mpe guerre na mutu wana ya théâtre wana tobebanaka ne makasi ti lelo ocomprendre mais tellement que nous sommes les enfants de Dieu tobetana karana oyo acteur asala makambo sokote na na tournage tosololi mais mutambo azo charge na ye mais natika koloba bango jamais na réseaux sociaux ezali combien des années mais natika koloba bango ano 15 jours na réseaux sociaux parce que ezalaki genre na ngai te mais soki bongo na lobi boye mpona kolakisa bango ngaki no quelque part baza bato mo basala bato mabe bazobimisaka bato bamabe lokola biso tomesana koloba te ali bali kobimisa bato bamabe moko boye kaka. Mais qu'est-ce qui fait que Moutema Bezala entre Bino Bongo tout le monde a Moutema bien musicien mais on dirait ya Bino en tout cas comment le kaba limite hein toi ba noki biso kuma eleki olingi kuta bonga to lingi kaba mona ka yo yango aussi là vraiment félicitations ma chérie sont te flattés vraiment na sepelaka na discrétion na caractère na sa façon na ba belle vie tout belle vie par bien azaka bien ngana zaka na ngai te boy na te moi na loba ona lobi te na loba te ka choper ça na moto mutako changa te bona pas tandaka mutu na ina ngate na beta mutu koko te tozomona ans nous allons vraiment félicitations moi mbala za raboui vraiment merci na oyo sala pona fina psia dimanche vient na ngage de Londres sida bilele yaya conseil no nazo memango mikolo nyonso na monoko na ngape na mutu na nga vraiment merci beaucoup yaya moi donc merci na bayana ngano sta baleki na ngai na ba camarades o bavandi ke balabisi te mbaga félicitations Thérèse na pesi wa moto belé bisuro zali ana na pesi via Queen Mada kilo ya monde bisika zali na pesi nani merci lisusu na epela moto ochichi esambo Georgine tala kana tanga yele ba kombo no somo na manga azara penza ya kati zena la guerrière les yeux bleus na pesi wa moto belé mukonza bleu na telo bleu omoni yango na pesi pe mbote na bandeko na ngani sur le théâtre on a musina ten komote parce que baza ebelé donc voilà. Donc merci beaucoup maman. Alors question na eza aux apna primordial ba tinga na tuna oyebi ke maman théâtre apparemment nze balongo la bino on dit balongo bino mo musisa mako ba bana ngo ya mama wa tomoni ndeko tendresse bisalu ko sala émission ko finga Diana je pèse bien mes mots
kofinga Diana oyo aza déjà ebembe genre que Diana ayaki faible mais ye akoka ndoko korésister liboso ya mibali te ata mobali wana aza mobali ya moto akondima Diana ayaki songisongi ye apanza bato ebele ye etali ye te ata akufi akoloba mabe na ye na ndenge na biso babantu ezalaka soki moto akufi asengaka mwa bahonneur mpe barespect moko boye bien ke ata azalaki mabe kotoki kokóma ntina niveau wana qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Bon, merci pour la parole, Wechi. Mutu na mutu aza na éducation na ye, selon ndenge ba famille na ye epesela ye. Chacun a sa manière, a façon de parler à la télé. Aleki alobi oyo po amoni ke motema na eza libre mpona koloba. Mais nga soki na koleka na télévision mpona kolela ta mosusu Diana na nga mpona koloba ya Diana. Donc oyo akoloba oyo azoloba mabe mpona ye moto akotikala 100 ans na mokili aza te. Biso nyonso tozoletalama na se. Donc voilà, et là on a le bagage à moi là. Te bagage lo oni to tenir devant population. On va perdre fanatique population Nicolas Biloba loba. Alors bino bat poser na télévision na réseaux sociaux et matisaka ka lisu na pe kitsa. Sois sage. OK, wana conseil na ndeko na biso tendance. Na pesi conseil tenga na lobby. Na bato bazoleka ba finga Diana. Na conseil pour ça monter parce que nous sommes des adultes. Tous na bana ma bête aux obis, on a bis ma ramtobi, donc voilà, rien à voir. On a l'ingaraté, on a bateau, on a bassal, langage, je ne pas. Si ma micro tout le monde est comme proche à Diana, à l'objet que Diana comme Kobima. En tout cas, moi, on a théâtre auto comprendre. Diana Kobimi la batou, Diana Kobimi la batou, Yamonaki Abimela qui na Ilonyamawa, tout ça. Alors, vous pensez que est-ce que tu aurais souka à tête aux la matanga ebima, hein maman, tous la matanga ebima pour continuer la Diana calmement. Est-ce que il faut créer buzz na sima ya Diana genre qui azobima biso mutakufa ki na libela, mais atormo ba kemo kobima na mona ke place gite kinga na mona ke place kinga. Oui, na relaxo vidéo, tozano na relaxo vidéo ya ndeko na bino moko pour ne pas citer les noms. Na relaxo vidéo après na otapé vidéo na émission. Mais est-ce que soki mutakufi muta théâtre ou akufi akoko bima lisusu? Nzamba pesa kimia na famille ya Diana. Pour choc wana na moni ndio tozana ngote. Pour ce que tu as na choc à Diana ne Diana ki di biloba lo boto solo ba ngote. Donc inutile. Famille ya Diana population fanatique à Diana. Makoki ezate. Tokoka na bisote. L'avantage pour là to le kalibosa réseau sur ba n'importe quoi tokate. Tisi ko to kunda Diana te. Ba jour zo pesa na kabula. O ayebiki Diana sepelisa ye. Ata sepelisa o te mena moment oyo azokota na sama bele. Famille Diana ezali. Bobenga famille Diana. Boti na tamone fils na bino. Pona esunga ndeko na biso to kunda ye na kimia. Lelo ko na sanka yango wana. Omona ba na kimia bona zoka passe na motema na ki passe mo yelinga. Mais Nzambeka. Tout le monde a une association belé, mais est-ce que l'association a un théâtre ou une association est-ce que l'association a mis déjà quelque chose pour pas me dire na ba retirer na association surtout wana. Ka pour na émission ça là. Pour na émission te ponga na comme na tika vie lesbienne. Ba longola ngai. Pour ningo le ka na TV lobby na tika. Mais si on a les kango te poste na lekela wapi na banda kuna bango papa na ngai. So sérieux. Na ko lekela ngo wapi? Faut lekela na télévision. Na témoigner na sala témoignage na ngai. Oh, quelque part, le malheur est bon. Mais apparemment, si tout le monde a dénoncé, la richesse tout le monde dernièrement, il faut que circuler. Même il y a la richesse qui est grave. Tout le monde a reporté une plainte. Est-ce qu'il y a des gens qui se reprochent de quelque chose bien, entre temps, dénoncer ma bien. Makambo so to sala na sentiment to sala comme tika to sala kaka mais conscience na biso mo début no leko to sala za mabe défaut na biso yango wana donc nga na attente ya kuvana bono bete masolo batu na loba o ya ngai mirei na biki na za na problème bo problème zo le kambo na sala bona bona un point c'est tout donc on vanda ko makambo na bango donc bamo bazo ba keno eloko na sala eza malamu to za mabe muto otanga na kangele kanda so azu problème après na quelque chose na le bien que ne chose na ba ndeko na ngai na ko soutenir non. La larme des crocodiles, on a comprendre. Est-ce que bon, on a topé kiss na kata théâtre ezala? Makasi.
Ah bon? Wana makasi etika. Wana koloba te makasi. Na biso ya makasi telema penza. Na théâtre, nous sommes en deuxième position. OK. Oh. Not tika na théâtre on kana mingi te. Fanti na ngalo to boy to usanga yo. Bo tika na musala wana luka na musala usala. Na ina tika na ngao. Pour qui c'est? Groupe na ngaka pardon. Groupe na ngaka bana oleka nango, na dirige groupe na ngai. Soki na sana besoin bato ya libanda na benga bandeko to solaka bien, ba yeba tourner na biloko na nga 1.7. Voilà. Oh ki makisi, oh ki mabonganga motema mabe. Ki motema mabe na boyi bana ngai. Te kuna te pas. Merci beaucoup. Tokomo kene vraiment na fin émission na biso bandeko balandi KM TV. Big Damn, son. dédicace à maman Françoise Vita. Maman Françoise Vita aux États-Unis. Big Maman dédicace. Françoise Vita. Maman Françoise Vita. Oui. Journaliste na RTNC comment Maman va aux Françoise États-Unis. Vita. Oui. Maman Françoise Vita, en tout cas, mbote na ebele, mon kondi pe promotrice ya chaîne KM Télévision. Merci beaucoup Maman Françoise, na nyoso ko sala pour nga na émission qui toko sala. Alors siko par rapport ya matanga, est-ce que réunion de salami toko ebaté matanga comme jour nini, je suis en famille, ba comédien toko ebaté, est-ce que organisation est abonné, matanga ko makan. Soki na lobino ke na yebiseke na kosi. Na yebelo. Le fona benga muto na benga ka bien muto na tindela nga message sange mama. Mama ta famille. Muta théâtre. Aba nge mami programme basali. Pour l'instant donc na ko pesa programme mo ya lokuta te. Donc voilà. OK. Donc programme jusque là et banité biso to luka. Programme c'est yebani déjà ngane muna yebite. Ah d'accord, d'accord. Programme de yondo yebite. Ngane na yebite. Ko ba écarta yo balinga to ba suma mama bango. Bon pona makambo ba mama matanga na kinda pa ba la famille na kiba famille. Tali bango na solo na bango si na zongi ndako. Bopo na matanga faut kutana ba théâtre. OK. Merci beaucoup, Maman Setien. Biso Sepeli, Nandenge au Pessi Biso opportunité, bien que on a Moussala. Donc, toujours on a et ça biso bien, c'est bien. Il y a ce programme na yo les abonnés. Est-ce que vous pouvez pesa Silia Sika pour la chaîne na yo? Toujours lancé pesa Sika, taxi jaune. Et donc je les gana 7e bagarre TB TV sur le côté Bolandi, Bobetiango. 7e bagarre TB TV zana donc pesa Sika na sali. Il y a taxi jaune. Donc, et sur les cas déjà, donc, nous avons répété na Boussou Djano 120, na Hôtel La Fleur, direction Sayo, Birmanie. Donc, nous avons pas honorable Justin Dédé. Donc, voilà. Nous avons fait un peu de dans son sur la bien 7e bagarre, Jojo d'Angola, Ismani, Mbata, Yev Mazana Mbongo, Saki Mbongo. Na pesi mbote à mon papa prophète Konde Paulo Dominique ou ma maman Safala. Bobo Konde. Bobo Konde donc moi na papa donc na pesi mbote ebele bisika zali Bobo. Donc biso misa ngoloba amen. Donc amen bisika zali. Amen papa. Na pesi mbote pe lisusu na Eugène Ngoma le pétrolier, na pesi mbote lisusu na Freddy Ngoma les coutumiers en direct des États-Unis na pesi mbote belé. Na pesi mbote na mwana mobali oyo to fetaki to melaki to liaki en tout cas espérant kwanza munu kitoko ndeko na ngai nyonso likaki bien yo moko mona ki feti ndenge likaki kitoko kaka ya par na yo donc mona ki bina file ndenge ni ataki donc nyonso la ikano na pesi mbote na mwana mobali lo ba français kitoko donc français ya classe français ya ndaku te donc vraiment félicitations soka azoloba na zaparate na talaka héritier Watanabe vraiment ba kuku na yangwana. Na pesi mbote na papa nanga Pecos Fungutoto, na pesi mbote na Pauline Blandine, na pesi mbote na mwasi ya pembe. Na pesi mbote sur la bien Jonathan Lukusa. Ana Lukusa wetu. Lukusa wetu. Machi Jonathan Lukusa na Diblan, na pesi mbote belé donc ta sœur, a pesi vraiment ba mbote ne belé. Na pesi mbote na mwana oyanga ya pembe. Soka sekyo kumisi nzambo tala belé témoin dans lisumu te. El Mara Sila. Donc, on a pu se montrer ma fille chérie, je t'aime beaucoup. On a pu se Nélicia Manoula Mbote, Kevin Kadilou Kaka M, Stéphie à l'école, je suis Kage Bilonios, on a pu se montrer Belé. On a pu se montrer na maman Véronique Biaka, na Yabo Ali Manadaka. On a pu se montrer na Rita Bosiki en direct du Japon. On a pu se montrer Belé, donc on a pu se montrer na fanatique na Nyonso.
oyo balingaka ngai merci na basali na nzambe nyonso oyo bazotanga na baprière oyo nyonso bazoleka na partout oyo bazali partout dans le monde vraiment nzambe na lola acontinue kobatela bino mpe na ngai na baprière ebi bosalaka mpo na ngai vraiment en tout cas vraiment merci beaucoup napesi bambote ebele mpe na sainte question mpo motema papa sainte kisopa asola mabe te asola bien motu moko bien masenza elimbisaka mena me osola mabe makasi napesi masenza ya millionnaire silencieux convoqué son pas na kati na ozaka yo ya po masenza pena azoyakala te sente alobi na nga sente mizelaka papa yako masenza bonayebi te supe pe akapo leader ye mo aza te millionnaire silencieux aza te dans millionnaire silencieux mon vœu de moi Kovo qui sont pas junior mon pays maman junior qui sont pas na Luanda Kovo qui sont pas contrôler Brésil qui sont pas junior qui sont pas contrôler Luanda ba na mutu mo siko asala mutu meuble na mo to tonga Bob Menga papa social il est qui siko ya Kovo qui sont pas donc Bob Menga papa social mbote na yango wala madame monsieur numéro de téléphone ouais numéro de téléphone plus 243 89 39 72 708 plus 243 89 39 72 708 bonjour ngai moko na chom merci beaucoup merci na opewechi merci beaucoup maman 7 ça lui fait plaisir qu'on a na yo merci bandeko balandi face à Wechi ezaki bongo ya bino Alexis Wechi face à 7e bagarre tosoli mais tokokutana mbala oyo mikolo ya après matanga tokosola soupe na bien parce que lelo yaki na boulot nga pe na yaki moral pe na yaki moi qui côté même mon moto l'équipe bien Dieu merci. Merci. Madame messieurs, ça a été un grand plaisir pour moi. Je dis un grand merci à Claude Perrault Louara CPL Télévision. Un grand merci à maman Françoise Vite encore. Un grand merci à Tony coordonnateur Mbote Nayo, Georges Ganou Mbote. En tout cas, on a fait sous merci à Joseph, artiste Malébo, il m'a ma caméra. Un grand merci à Merveille, un grand merci à Enoch Luzolo, un grand merci à Abdul Boulaba, équipe Momao à travailler en Angabangwana, en Soubazate, Mbote Nabino, Bissika Bozali. Madame, messieurs, au revoir.